Mon maman depuis 2016, comme maman depuis 2016. Importé za kaka, o ba ko sunga biso corné avec ça. Tozana sungi ton fait. Depuis le brava fait ba préparer romain bembe para rater brusquement. Sungi za. Maman blessé ngai, maman traumatisé ngai, ça sans force. Ça sans force. Tout ça va lui sungi ya. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, si tu es bien, oh. Vincent Chilouise, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité, la actualité. La voix du peuple, maman n'a pas oh, yango, la voix du peuple. Avec Vincent Chilouise, ils ont la émission de la presse. Salut et bienvenue, chers amis téléspectateurs, on a émission Nabiso Rendez-vous Valable. Émission de la actualité, Nyonso, ils ont tourné tout autour de Nabiso. Et Biso, c'est que tous en sango ya mawa, na côté ya bandeko Nabiso, basala ka cinéma. Donc tu peux perdre bongo un, il y a artiste munene na mboka Nabiso, na kombo ya Mireille. Ndenge to bengaka ye na musala na ye Miraisa akufaki bongo na Angola tomoni biso no sonné makambo eza koleka mais jusque là on n'est pas toujours fixé par rapport à la organisation ya o etali rapatriement ya nzoto na ye depuis Angola ti awa na Kinshasa. Est-ce que bakokuna na Angola, est-ce que faut coronaison na Kinshasa makambo zo salama ndenge nini? Miraisa dans la fanatique ebele oyo balingaki ye na musala na ye depuis abandaki ti akene akero ti kapso na Angola. Alors beaucoup de gens se posent un peu trop de questions bazo loba loba kaka mais makambo eza na niveau nini? C'est pourquoi na émission na biso lelo to préféra ki to yamba grande sœur na ye propre et puis moi na ye ba se présenter bango moko pour que to mekape ko solo la pito yeba nini ezo sala que jusque là nous autres ya Miraisa ezala toujours bloqué na niveau ya Angola. Bonjour. Bonjour. Bazo tala biso à travers le monde Rolinga yomoro se présenter comme on a yonani et puis ozana ni pa ya fait Miraisa otika biso. Ngana grande sœur ya Miraisa. Ngana botami Miraisa landingai. Nde toza boy toyena problème oyo ndeko na ngai akufi na Angola. Voilà. Na olingana no suka na wana na permission mukie ozali grande sœur Miraisa opesi kombo na yo. Comment na yo? Kombo na ngai Evelyne Coutina. Voilà, donc Mireille Coutina, Evelyne Coutina. Bobo obi yem talandio. Ngamna yem talandio. Bobo tami nini? Biso to botami na famille ya bana ebele. Nga na deuxième Mireille aza troisième. Na sima na biso pe baleki musu bazali. OK. Liboso na nga pe ya mobali azali, aza esika o Mireille azali. Kuna na Angola. Kuna na Angola. Donc tolo baboye mtaza lokola ko représenter bino kuna. Oui, grand frère na biso ya liboso aza kuna. Na aza lokola mwana mibale, Mireille aza lokola mwana misatu na libota na biso. Voilà. Oyo aza pembe na wazana. Aza pembe na nga aza mwana Miraisa ya mwasi. OK. Kombo na ye? Kombo ne Marthe Coutina. Voilà, Marthe donc Tobato yambi mère rêvé roli bisana ngana misala minga comme voilà mère rêvé puis Marthe bon bazali bongo grande sœur et puis mwana ya Miraisa audition toujours na lisolo que Miraisa tiki mwana moko na Kinshasa Miraisa za na mwana Marthe tozana awa na plateau na biso tozo ngana mukesima Miraisa kufi ndenge nini bozwi sango ndenge nini bon tozo ki sango nanu Miraisa santé dérangeant qui est quand ils ont bien été, bah même un hôpital donc ils ont le quoi, azoka neti ba fièvre. Quand bah ken un hôpital, bah meki ko perfuser et l'équipe 2 jours bah même sous l'hôpital, ndé ko sala tension esuyé. Na tension en esuyé, bah bandi ko traiter ti sucre et ko mata. Na tant sucre et ko mataye à côté à sali à côté coma. Tant à côté coma l'équipe 2 jours, 3 jours à la Moukina Koma, à Bandi Koloba. Après jeudi, vendredi, samedi, et ça, il sous réchit à côté sous Koma, il y a mon ende, il y a Mbalami Balé, et comme Maïna Liwa. OK.
et olimbisa ngai parce que lisolo ezobetama masolo tozoki ezobetama o akoki shoki te moninga na ye moko to leleki na ye moko abotoli ye mobali tout ça boyokisa ngo. Bon biso penza famille toyokisa ngo wana te po libota na biso eza na ngola soki peut-être bato ya liboso bakopesa biso sango wana eza libota na biso bakobombela biso likambo mosusu me wana bakobombela biso te toyoki yango te toyoka nde bato bazolobaloba o Mireille bo toyoki yango te po mwana na ngai alia mwasi aza kuna abandaki kozala ndako mona Mireille abeti lisolo wana te so mama na akobombela ye eloko akolata to ya kolia akobombela ye likambo oyo ezoboma ye te fo yebisa mwana po aza de ya grande fille alingaka yebisa tala nga mama na ona okufa tala boye me toyoki yango te toyokaka pa bato. Voilà. Sikoyo Mireille sakufi bozwi sango ozwaki sango ngona ndenge nini ya biso tovanda na ndako nga na osukola bilamba tosa mwa misala mike na bimi libala na obwaka mai na mona bato bazotala kaka na comprendre peut-être tovandi boye mwana ke avanda na libanda babanda okange suki camarade na ya bengi est-ce que Marthe aza na dati mwana David Kambala bengi bato ya pembe est-ce que mfumeza ndeni kuna habite na oyo kamira esa akufi bato ba c'était to moni me rêver azosuka bilamba azobwaka mai mwana pe baliba bandokange suki wana ndeni ni mira esa akufa biso tanga bengi Marthe yebisie teze na ona benga parce que to sola na grande sœur na so akufi grande sœur akobenga nga avant habité ma Mireille akufi mba moto abengi grande sœur na ye mwana nga a confirmé vraiment que Mireille sa akufaki depuis 3 heures tellement pitel wana ata muta akufi 1 heure 2 heures donc visite ezalaka na 15 heures tomba ke 15 heures batala ndeko na bango aza kuna bayebisi bango bovanda na mopanzi bokota nsima ale grand frère alobi te tokota nsima ndeni toyaka 15 heures tokota mbamo totali maladi na biso grand frère alobi te lokwa ya avandi mingi na ngola akenda tala na liste boye amoni ndeko na biso akufi nde babandi olela wana ti donc bino na Kinshasa babombela ye nonki mwa sango to babombela ye biso. OK. Et là botie matanga wapi matanga nde bakomede balobaki tokendeki na bosobole pa major Bisadidi tokende réunion kuna bato a théâtre balobaki tovandaka wana tosala matanga wana po wana eza lokwa ndako ya baMireille bo biso mo famille totalaki place wana eza place commerciale lokola nanu programme moko esalami te eloko moko eza te yango topréféraki tovanda epa na ngai na sando a 30 bato Mireille avant na Kassavo avant na Farage banali ya sando tovanda epa na ngai comme ça et à référence ya bana Kassavo kino nzamba osunga lisungi komonana nde baofixe jour to date tovanda sikoyo epa major Bisadidi. Voilà, donc matanga jusqu'à les années pas na yo na résidence na sando numéro 30 na commune à Kassavobo jusqu'à ce que barosala jusqu'à ce que makuki komona jusque là alors boza na niveau nini makamboza na niveau nini jusque là nde tolo baboye tomoi na lisungi moko te tomoi na lisungi moko te yala lisungi oyo ekoki komonana ke moto aza maladi na Kinshasa famille koninga na mwa mokie oyo eza likama monene ya kobimisa mbongo wana ebele moto auta ngola koyawa po to ana susi tomona ndeko na biso ata na kata cercle ata nde tosololi na tosola na ete ne fiske tomona ete na cercueil boye ya suka quand même eloko eza ya mitema na biso ya pasi nde yango wana tomona ete na kata cercueil topesa au revoir à suka après toyeba nde tokosala mais ti sikoyo ata lisungi moko eza te lisungi eza te famille vraiment mbongo wana ezosenga ba $6,000 ba $8,000 toza na eloko te papa na biso asa koyi mokolo biso pe mbongo wana toyebi kote tokozwela yango te. Et c'est-à-dire à liboso il faut nzoto longana na Angola et à Kinshasa ce qu'on te c'est sur en termes techniques en termes ya ba chiffres pour nzoto longana et à Kinshasa ezosenga au moins faut besoin au moins na combien na maboko Angola et à Kinshasa ezosenga $6,000. $6,000. Oui. Donc $6,000 sur les monani sikoyo
nzoto ane olongwa na Angola et tina Kinshasa Kinshasa oui et étape no besoin nango besoin ya makasi ya ngwana étape toza nango besoin ya makasi ya ngwana et pour le moment 6000 yango ezate ata ndamu na tomoni te tozwi pete. Est-ce que boza communication na ba comédien jusque là parce que ba comédien baza na mo organisation mo ba sali groupe na bango mo ya WhatsApp na zomona ba do tcha ba mongo jusque là bino na ba comédien biso les anengeni biso na ba comédien net lobby lundi toza na deuxième réunion photo to kende lisusu kuna ndenge président Massasi azo organiser Masumu oui président papa Masumu azo organiser vraiment ba acteurs nyonso bazala wana en tout cas jeudi tozaki pene belé na bango tozaki belé na bango abetaki sete na acteur nyonso oyo basala théâtre bakatela bango montana bango nde basala kaka montana bango nde basala kaka katela bango lobby eza deuxième réunion ye papa alobaki papa Masumu alobaki ke to katela bango mais to kosenga lisungi na ba oyo ba komona na bozwi ya kosunga biso to mema ndeko na biso aya awa na Kinshasa o passer dans micro na Marthe passer micro le monde a notre détachant au Kakaboué OK Marthe bonjour nayambi yo na solo tozo solo là o to ben on pene mission te mais à moi chrétien tozo solo la kaka par rapport ya pasi toza na biso nyonso na biso ya ye famille Marthe mwana ya Miraisa ozwi sangwana ndenge ntango mama kufi na suis à travers Dati ba 16h donc nga moins que le temps baise les à la planète que les à la bon on va ba tout ça ba en fait dans à travers Dati et na nyonso oyo mama kuluta lobi awa nini yoko bakisa le conseil que basunga biso netinga na mona mama depuis 2016 na kama mama depuis 2016 importé za kaka pa oba ko sunga biso corona ya Kinshasa tozana sungi ton fait depuis le baraba fête ba préparer romain bembe paraté brusquement sungi zate jusque là tozana bandeko tozana batu oyo ba komona bango itanga maka na makama malamu ke basungaka ba idaka batu s'il faut s'adresser na batu oyo ya wana ko lo bana tu nini ko tanga ko senga c'est vrai que mutu nsu pa robima l'inconnu ayeba ninete ya ko sunga pona $6000 wana mona na pour que corps Miraisa ya amen okolo banini pona bandeko ba kombo ekenda sango na ba bonne œuvre na bango basala nebi na mokilo batomite ya malamu bazovele bakoki kosunga biso nosenga misungi pa mama Denise soki kosunga za mama ayebi pasi ongana oyoka soki kosunga biso kora mama yano na Kinshasa après wana toyebani kosala mosinga na mama Luve ata no mabe no mute aide biso kora mama et ya Kinshasa na oyo pesa pelisa ki bango pe à travers mosala na ye ba producteur donc basunga kaka basunga ko coréen voilà je pense que toko keneno pena mbula mingité ya evé ni noko baksa lisusu par rapport ya oyo peut-être oyo ya lobby concernant bato bazaka mitema malamu bakoki kosunga to ba fanatique ya Miraisa baza na poto partout dans le monde bakoki pe osala moi cagnotte moko be pona kosunga ke 6000 wana koka peut-être en 2-3 jours pour que corona awa ni noko baksa lisusu na oyo Martha lobby bon ngai na obakisa boye bato bazebele o basunga bato na yebi Kinshasa eza bato ebele ya mawa o basunga bato bon nde na oyoka bato mingi bazoloba Miraisa aloba likambo mabe pona mama na biso Olive nani yango na mokilo ayebi te ke monde ya théâtre eza monde mabe eza monde malamu eza monde mabe bango na bango baloba na maloba malamu te Miraisa tango aloba likambo poison alobaki yango po adressaki na mama te alobaki monde to ana yango eza monde mabe
nga na koya en Kinshasa te po na ngola na vivre bien na boy na koya Kinshasa po ba poisonner nga tanga ikomba mama ti atanga ikomba mama te mama za mama bana mama ida bato ebele nga alanda na TV na Molière na kanisi mama zolia na ba orphelin sani moko place moko edindaka mai mama yenda ba musa zo pesa na ba mama donc aza mama ya biso nyonso aza mama mutu moko te oyo amemaki peut-être vidéo wana ke elakisana ndenge ya mabe en tout cas mira ye satanga ekomba mama te alobaki ngai na koya Kinshasa te parce que biso na biso tolingana te bakotielanga poison o d'abord abandaki kolinga supe na makambo ya bato ya théâtre bisusu mpenza te ngome kosanika théâtre na ndenge na ye ndenge wana donc bato basunga biso mama Olive sunga biso oza mama ya bana oza mama oyo yokela bato mawa osalisa bato ebele alors osalisa biso vraiment. Très bien. Voilà, chers amis téléspectateurs, moi je pense qu'à ce niveau ezara likambo ya mama Olive kakate mais ezali likambo ya biso nyonso mira ça sepelisa biso tout total na télévision to sepela na musala na ye oyo famille zo senga na mitu ezara que ba mona ya tambala suka o famille sengika yango na bolungu nyonso tozala nango ya mira isa totala musala na ye nini na tourna nini na sepelisa biso ya mukie to gosa les araka balobi ezo senga kaka nanu $6,000 au corps wane ya awa ce corps wane komi awa nzamba au pouvoir pour que akunda ba condition bien déjà les kambi ya congolais nyonso siko zwa 1000 kambo etutio famille balobi bazana makokite ce bazaki nango fête ba préparer ngo ne marta lobi mais matanga ba préparer ngo te matanga ya rapiske olali bolamuki bobabi mutakufi alors ezo senga mbongo ya kolongola nanu corps et ya awa famille na ye ya munene eza awa côté ya musala na epe ya munene baza awa déjà misumi na bino esika bozali cagnotte pe koko sala ma cagnotte spéciale je pense que ba président Duche bozana na poto wana donc il faut ça la cagnotte moko spéciale pour Namira ça si ça demande que $6,000 je pense que ça va pas nous prendre matin belé pour que mon on est à la réunie moi je pense que les ali kamba biso nyonso to linga yimira ça to telemana encore on est awa et ça là bien et makasime il y a kamuka qui inquiétude muke na ngana tuna tokaki ke kuna na ngola nzoto soki esali 8 jours ba l'état zorango kombi to comme na risque on a été tourné nini ba makambo eza nini côté wana opesa micro zo na ngola moka détaché no ka boye voilà voilà to comme na niveau nini parce que on craint que ne balobi 8 jours sur ekoki ba rokundaye kuna tout ça banini alors que mon on a nous réunis totalement te batamité maman ba otala ba ba mais tito kangisa est-ce que 8 jours on est relégaté. Ouais, c'est pour cela que l'équipe auto singa le soutien parce que angolais c'est le quoi qui ça c'était que ça to vendre ça tu au cas moyen bo on appelle ça à congolais en fait ba ko poste beauté comment et bien mais on to l'équipe auto singa vraiment ba to thème mawa basunga et ya non qui ça après qui ça on va voir comment on va faire ici en fait c'est ça. Donc depuis à Koufiti le lot aux ans là 5e jour. Donc, ceux qui 8 jours, le coquille, vous risquez. Risquez, bah, quoi que vous donne un dengue. On va linguer, c'est ça. Voilà. Marthe, ni n'a souko loba alors, pour que tout soit la biso soit péné, biso tamulaïté, ni n'a souko loba, on ne peut pas la biso à travers le monde, et tant que moi, na, yami raïsa na problème, ou comme libino na libota. Oui. Tout c'est un cas de swing. Ils ont passé vraiment m'a blessé m'a traumatisé sans force sans force tout ça va lui pour le moment c'est le corps le bat ce qui qu'il y a à coup de mon honneur méritant passer à servir qui me boca travail battre bébé avec le stress c'est qui bango donc tout ça va lui et important c'est un cas de swing battre maman va aider biso en fait quand on est à coup de l'honneur parce que net au monde a comme des bébés au quoi même niveau ma monter ba coup de l'honneur pourquoi pas été voilà au passer micro na maman Kulutu mais rêvé bato amité mama wa bato bayo kaka pasi bato bazaraza nango
akokaka oyoka mona moto azo souffrir te nazala ondima ke batali émission oyo bakosala nini po bajoindre bino makambo oyo ezosalama nini soki moto abe alinga sunga aleka par bino aleka par bacomédien boza organise nini bon bacomédien mpe baza na bango bacomédien bazali famille ezali tovai na sando à 30 batama nayebi Kinshasa eza na batama ebele poto eza na batama ebele bon poto eza na batama ebele Kinshasa eza na batama ebele to 5 ans na batu ya mawa oya mitema malamu oyo ayebi ke Mireille atungisa bomoi na ye to alobai nelikama mabe na moma oyo totala mabe oyo moto akufi alobaki te to asalaki te totala kaka bolamu na ye mabe na ye nzambe moto aojuge donc totala mingi nde bolamu na ye parce que tokabola mawa wana na batu nyonso Mireille asala théâtre azala bandaki mwa moke kande mwana alobi asekisaki ba oyo bazalaki na mawa asepelisaki bato ebele na mboka oyo eloko kaka tokosenga salaire ya Mireille ya bien ezalaki bakunda ye na mboka na ye ezalaki mokolo bakenda kotala bawei papa na ye akomi mobange ake malembe verse okopesa mpe voiture toke totali cimetière ya Mireille tolongoli matiti papa na ye atali esika mwana na ye akundama eloko na osenga vraiment mingi yango wana et soki ezala moto moko alinga atteindre bino moko famille bakobenga bino na numéro nini na téléphone bakobenga biso na 089 77 43 604 voilà obandela ngo pako kotiango na bas de l'écran bandela 089 77 43 604 ok numéro wana bozwa ngai moko grande sœur na ye voilà Marthe peut pesa micro Marthe pas pesa ye Marthe peut pesa numéro na téléphone numéro ça 0 et 2 plus 243 plus 243 99 047 95 95 plus 243 99 047 95 95. Voilà. Dans tous les cas, tu retiens le numéro au bas de l'écran pour que bandeko bako talaba contacter bino. Sinon, on va présenter nos sous ma condoléances na part na biso. On est là pour apporter contribution à biso pour que nous autres Amira ese présent. Alors on a on dit ma émission tout ça lelo comme il s'agit de vous la grande sœur et puis moi là Amira Issa. Batamité mama wana penda ba romona na lelo pour que ba ya au secours na bino. Les bozo senga qui corps ya mira saison awa ngape na compte à la voix du peuple pe na sengi na batu nyonso mitema malamu bato tout parce que koza la mbongo koza la ngopete me mutema malamu de contaka volontaire mutu ba na o ya rendre disponible tango ba baza na problème ata $20 ata $10 wana ya ngonde ba benga la bonne foi bo benga bango ba pesi ba numéro na mo téléphone tout s'organiser pour que corps ya mira esa et ya awa na mboka na biso sinon merci Nabino pour na disponibilité pour tout sur les Camboyo. Merci na bani retour ba agir déjà d'avance pour la Camboyo. Merci na pause de ça Gilles Vazolano pour la prise de vie et pour la biso tout le monde l'année prochainement. Merci bye. Bonne nouvelle pour la bandeko nyonso bokozwa libaku ya kitoko ya kokutana na élément oyo ndeko na bino Vincent na ekosala bino. Bonne nouvelle ezani neza masolo ya vie awa bozomona nazala makadam oyo yango ne memaka biso ti na Maluku centre et memaka biso na Maluku centre c'est-à-dire bifurcation ya boulevard Lumumba oyo nzela mosusu eke mbaka na ti banzela banundu oyo ne memaka biso ti na Maluku centre lisolo ezali espace oyo bomoni eza na nsima na nga oyo ezali bongo concession bazokata mapangu 20/20 oyo ezali opportunité kitoko mpona bino pourquoi parce que mapangu mingi toya kosombaka awa na bamaluba kote ya Maluku awa ezalaka mingi fo okota na mutuka okoti na kati mais oyo eza opportunité kitoko ezalaki nde bozomona mituka ezoleka awa donc concession na biso ebandi kaka na makadam oyo tokokatisa na dari mpo tomona yango bien c'est-à-dire concession na biso ebandi na makadamu oyo donc nde toza awa ebandi awa tokitango ntina se kuna moko kita ntina se kuna
ya sango kitoko nango eza que toza peka na macadam. Donc toza eza arc. Donc arc nyonso wana epesi etali macadam ekiti sikoyo ti na seboye. 20 sur 20, 4500 $ américains. 4500 $ américains aujourd'hui, le pango na yo 20 sur 20. Ameromi bakoma koloba ngala osoma le pango la maluku na renova la maluku te. Bota l'erreur bosalaka. Lelo investissement eleki mabele ezate partout dans le monde. Muto a osoma le pango na 4500 $ awa. 1 heure du temps ou 2 heures du temps après, soit le gars teka yango oteka sous 4500 te. Alors que mbongo yo bomi na banque, soko 25 ozaki 4500, sur les comptes courant, après une année okuta yango ekomi peut-être 1000 $. Sur les comptes épargne, peut-être ba baxelo 10 $. Mais awa car 1 heure ou 2 heures du temps pour sombi, malamoko bénéfice comme yo parce que ils appellent à cadre investissement. Donc, pour na bandeko bazana na posa ko tonga bandako na bango ya ba rêve na bango. Parce que les gens qui chassent les enfants, pourquoi pas que ton andako ya rêve na yo nengo lingera lupango ezala? Pourquoi pas au bon mambongo na yo na mabele parce que bilobi nini rozalate et surtout que les espaces mo déjà développé bande komi bazala bandako a basi batonga courant mai makambutu eza kitoko makasi. Donc awa tozali pour na ba contact nyonso bureau na biso ezali bongo na commune na Lingwala na avenue Kalembelembe numéro 256. Botunika la flat hotel Tenazia, donc ils sont non loin il y a commune, il y a maison communale ya Lingwala. Donc boye wana bokuta bandeko bazala pour repesa bino be explication lisusu bolingi to bo bengi biso na nzela ya téléphone na ba numéro o boni to tili bino na se. Visite ezali bongo chaque dimanche na charge na biso bis ezali wana pour na boya ko faire visiter bino esika na bino. Ndeko welela parce que awa tozaka na 229 parcelles ya pamba. Donc 229 parcelles à Pamba neza awa na kati ya concession oyo eza opportunité pour nous parce que oza tout près ya macadam. Donc macadam ozo mona o soko continuer tout droit au keti na Malukuville. Donc toza Malukuville eza mwa musika na sika biso tozali. Welela ndeko sika ozali na poto partout même na Kinshasa awa yaka ko somba mabele na yo tonga ndako na rêve to yako bomba mbongo na yo na nzela mabele po lobby yo ka ndeko bénéficier. Donc pour plus de contact na bibo benga biso to boya na bureau na biso. Merci. Un élément très important, la ngana bakisela bino ezali ke ba mapangu nyonso eza awa eza déjà ba parcelle cadastrée. C'est-à-dire au sombi lupangu na yo malamoko na kati ya contrat ba do sela yo oza dans numéro na yo ya cadastre o kende déjà olandela makambo na yo. Donc ezate ko sombi lupangu obani suko lugo ba ndenge nini olandela non. Donc ba parcelle tout eza tous les 229 parcelles eza na ba numéro nango déjà. Donc venez acheter vos parcelles pour construire vos maisons de rêve ou pour investir, pour que plus tard, Ebotelayo va bénéficier à Malam. Nous sommes ici, la voix du peuple, cadeau de Libino Yango pour l'année 2023. Merci. Gambela na internet. Déjà le nom est distribution sur Gambela na internet, c'est-à-dire les ali bongo boutique oyo bandeko ndeko na biso za awa na Kinshasa avant d'être disponible pour na bino bandeko boza na poto mingi to ebine ezalaka boza na posa ya kosala provision pour na ndeko na yo pour na famille na yo pour na ndeko moko tala na télévision monika to passer un mois difficile mo apporter assistance pour na orphelinat moko. On a homme de vie moko on a besoin d'agir le tigre la bango biloko rolia
gambela na internet et pour nango. Donc bobenga bango, bobenga na plus 243 99 75 56 493. Je répète, plus 243 99 75 56 493. Place sur ça, besoin de l'euro coma au bengi bango dans les bons, c'est-à-dire bah assurer le non biloko au sombi et puis bah assurer le biloko de ma place où le somme matière kende. Donc nous ça la donne orphelinat, nous ça la donne homme de veillard, la bloa olia, bah l'osso, bah semoule, bah huile, tout ce que vous voulez, bah miliki, en tout cas bengi bango car on a numéro na PC. Et ça, le cambo sérieux, celui Vincent Lobby, c'est que rassurez-vous que bah mes appels correct. Je pense à les jours qui viennent. Tu retires la pays sport na bango et bango à tout moment. Donc même si on a gambé internet, au sommet bilo on a osé la poto tinika mbongo na yo et bilo on a comme après maman leki bilo on a qui n'est pas tata moi c'est qui n'est pas maman pas papa la biso to pas maman la biso toi qui est un orphelinat toi qui est un homme de veillant moko ou bien gambé internet bon maman la moi si mon téléphone ou à quoi expliquer bino nini na rosala pour que bloquer comment souci ezali bobengi Vincent pour na détail mususu par rapport à l'Ikamongo, Tobeni Gambela na internet. Chers amis téléspectateurs, le vote on a dossier, il y a Nderonabiso.